Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na basango oyo tobombeli bino tokoyebisa bino nini bandeko lelo tokoyebisa bino makambo nini oyo ezali koleka awa epai na biso ba diaspora congolaise oyo tozali na libanda ya mboka. Lelo tokobetela bino ba makambo ndenge nini bino moko boyebi mopepe oyo eutaki koleka pe ezali koleka tango nyonso mokolo oyo mopepe ezali kosala ete ba musicien ya Congo bakomi koyampeshe bango babeta miziki awa na poto pe tomoni ete bato nyonso tu ndenge kivoyu te na bango ebimi bavoyu ya solosolo babimi oyo bayebaki ete esika nini bakoki kosala kikuluna na bango te lelo babimisi kikuluna na bango liboso ya bakamera mpona kolakisa ete bango bazali bapomba. Bandeko babolingo likambo ya kokamwa tango bango babandaki koloba liboso ya bakamera ete balingi bamiziki ya Congo ebetaka te po ete bana na bango awa na poto bakendeke koyiba na bamagazin mpo bakota bamiziki pe bango moko pe bapapa bazali kobanga mingi po ete bamizicien bayaka kobaba bamama na bango kaka bamalobo bango balobaka liboso ya bakamera sanke baraisonne. Me eloko ekamwisi biso bandeko babolingo lelo oyo ndenge tozali koloba na bino boye lelo oyo bauti kokanga congolais moko na magazin ya champion congolais wana ayibi nini na kati na magazin bandeko ayibi libata bandeko ata bino moko libata yango ayibi tozali na bamituna tozali kotuna miziki pe bosi bopekisi bolobaki ete bamizisien nde moto bazali kotinda bino na kati na makambo wana mpo boyibaka na bamagazin sikoyo tozali kotuna libata oyo congolais oyo bakangi oyo ayibi na magazin ayibelaki yango wera to ayibelaki yango Fally Ipupa to Papa Wemba. Bandeko tofilmaki mwa basene yango na portable na biso metala kaka na ndenge ya baloi moyen ya kotia yango penza bo eza te tala lokola nanu ba ezali bapesi autorisation teke na ndenge ete bien juge moto apesi autorisation po tolekisa eloko ya ndenge wana lokola ezali mpe eloko kaka tofilme boye moyen ya kolekisa eza te. Bandeko soki otali video oyo ndeko okoseka masuba ekobima oyebi eloko nini congolais wana asali bandeko congolais wana alati kimono oyebi bakimono ezalaka minene wana eza na bapantalon moko bamusicien balataka ezalaka esala neti ekita na sebo ndenge moto asumbi pulupulu nayebi na banzi bamosusu bakokomprendre modele yango alataki modele yango
alataki modele ya pantalon wana me na kati atiaki pantalon mosusu nzoka nde pantalon mosusu atia na kati spécialité na ye oyo ayibelaka mabata aglisaka yango kaka kuna na kati omona evandi bino bozokanisa kaka kivimbu ya pantalon wana oyo modele ya bayanke to ya bamusicien boyebi kaka wana eza kivimbu ya pantalon oyo ya bayanke me nzoka na kati ya kivimbu ya pantalon ya bayanke bino bokokanisa ete un musicien congolais yanke congolais nzoka nde na kati kuna libata mobimba evwandi me ayaki kosala erreur bandeko mokolo wana ntango azwi ayibi libata nzoka nde pantalon ya kati kuna ndenge ezalaka na etirete moko etirete wana nde moto esimbaka bamabata wana me ntango ye lataki pantalon wana bandeko abosanaki nzoka kokanga etirete ya kati sikoyo ntango ye akoti na magasin asali bamanevre na ye nzoka nde akendeke kotia libata ngo wapi akendeke kokotisa libata ngo okomona oyebi bamagasin mosusu ndenge elaka eza na baplace mosusu okomona okokokota neti toilette ye akende komona asali neti akoti na toilette kuna na kati omona azwi libata ngo aglise na kati ye sikoyo na san koyeba na azwekaki kaka libata ngo aglise na kati bandeko soki otali kabamba ya libata wana te mwana mobali oyo aza makasi na koyiba mpe bato ya boye nde oyo bayaka liboso ya kamera mpona kosala bakikulu na koloba ete ya miziki eza te boyeboye kosalaka badega mpona kofinga Joseph Kabila me botala makambo bandeko mwana mobali atie kilo nyonso tu ya oyebi ke libata yango epezaka libata wana epezaka te ba 5 kilo bandeko mwana mobali mpe aza koyaka na kese aza koyaka wana soki atie libata na se moyen tambola normal eza te ifo asalaka neti moto aza kobaka forme bandeko aza koya bandeko oyo ndenge balobaka ete 99 jours ya mokolo ya moyibi me mokolo moko kaka ya moto oyo bazali koyiba bandeko kongole oyo kaka na lolendo nyonso ndenge azali koya akomi ti na kese asombaki kaka mwa eloko moko ya moke azwi atie asombaki shingom pake ya shingom azwi atie yango wana na ntango sikoyo ekomi na tour na ye bandeko ntango azolinga kaka kotisa loboko mpo abimisa mwa mbongo wana moke ya shingom mpo asayebi te libata na ye asa ayibaki kuna na se bandeko bato bayoka kaka eloko moko eleli neti libanga pa libate kwai na se bandeko moto azali na kesa teba atuni oni bandeko mwana mobali apakati tango apakati mbala moko moto akese ya signale bagarde oyo bakengelaka wana na magasin ya champion balandi ye bakangi ye mpo toyebisa bino ke bandeko tokanisaki ete ndenge bango balobaki ete bapekisi miziki mpo ete moyibi edimine me tomoni lisusu moyibi yango pourcentage eza komata kaka likambo nini oyo ezali koloka te bandeko tala kabamba ya libata ebongo soki otali libata ngo mapapu na ye ndenge ezalaki wana mpenza mwana mobali wana to bandeko tuna libata ngo azwaki feti azalaki na programme ya feti yo to ndenge nini wana libata wana soki balambeli yo ndeko okosala ata emo ozo kolia yango kaka olia obombi na frigo ata mois okomona mpenza libata ngo soki otali baparti libata ngo kota mipende misuni ya ndenge wana bandeko misuni ya ndenge wana ebongo soki otali kota mokongoko kota difuni misuni ya ndenge wana donc oyo wana mpenza ntango natali libata wana nalobi mwana mobali oyo alingaki akende kolia mpenza vrai misuni me nzambe alobi ete lelo libata wana ekobima te ata ebimabima me mbala oyo ekobima te libata ekwei mwana mobali apakati me ndenge balanda mpe bakanga ye mawa papa oje napesi yo maloba